Je crois ici, non? Pour la bourse, na bourse. En plus, moi, il y a mon commentaire, même bien, exact, pour la musique, beaucoup, maniwane. Era, nani? Mais j'ai dit à Tangit. On est. Ah, GG. J'ai dit à Tangit, GG dan non, non. Ok. GG dan non, non. Un grand merci à vous. Un grand merci aussi à... Un grand merci aussi à... Danono, en Australie. Merci Danono. Merci GG. Merci Penafi Capable. Et Nabosan Pété na Angelica de la Chine. Et sans oublier Nash Tampoutou. Nash Tampoutou, on a Gauloise Nabsoa Tongo. De gros bisous à toi. Céline, je te salue aussi, Céline. Donc, Nabanda. Non, que banda bouité sans que merci dans ma page polémique. N'a pas page genre beaucoup m'ébélé. Non, mon élongé dans ma page. Franchement, quand le caca mbongo, mais beaucoup m'ébélé, wesh. N'a pas si dans son beauté. Indaka de mon cœur. Moulouba Delix. Rando vérité moana. Coach légendaire. Ziggy Doubi. Yalido. News Amboka prêtre à ma page. Kin 24, Banakini. Mboka revient pe page ne comme page polémique, on dirait pe ya Linda, bafa na TikTok pe on dirait et bafa na YouTube, on dirait pe na TikTok page non on dirait. Donc nani sous na ba page polémique na bosaine ba page on a comment bosa na moni pe mokili matata zongi ya c'est ça? Na moni mokili matata news Mboka kenda. C'est ko seka news pardon. Ko seka news a kenda. On se gagne à Kenam. Afil aura monté ma papa de qui je t'ai sali. Bon, je vais commencer. Dans ma bonne, il a qui le quoi attention, ils ont ma casse. Non, chité na ou. Mais non, bandana nous. Na ma campo non mona. Ba voice na réseaux sociaux. Na moni ba voice est bimi na réseaux sociaux. Na éviter l'eau ni tout ça na réseaux sociaux. Vous êtes sur les réseaux sociaux, sociaux, sociaux. Pour, na yémo chinois, tout le monde est à ça qui réseau na eh ben te que et comme sociaux boui. Eh ben te que sous kabouin na sociaux. Donc, na monté ma passi. Yako kaba voice. Oezo bima na entourage. Il y a son excellence première dame Maman Denise. Vous avez un channel silencieux. Ma bébé page polémique. Hein? Mandeko. Kolala kolamuka. Non, ba voice kende zonga. Ba voix wana. Eza bato baza autour ya Maman Denise ou aza première dame. Soit disant na bato pe ba finga kaye. Ba voice ebima. Na lobby na tangi kombo montouté. Mais non s'adresser dans l'entourage nyonso ya Maman Denise. Au numéro 1, déjà, bino nyon sorti, bon, c'est retrouvé, puis ben, Maman Denise, wana. Et ça, la poisse, ça, monté, Maman Lam. Pour normalement, il m'a à la famille, na ye. À peine à ba relation, na ye. À peine à ba pire, ou à coquet, kocha, wana. So ki azaka achaka bino pembeni na ite bonga boza batali boso bonga ba notonga yi ke Denise tozaki na poto awa tozonyo kwama tala lelo komi première dame bosa na biso siko mama batu mutema munene nzamba pamboli ya komi première dame habité na kumba entourage nanga ba camarade nanga ba connaissance nanga na ki ko travailler na bango
Combien de commencé ça va faire ti oyo botokate donc mutokinote mo se retrouver ça ici fait là type robe cano on se retrouver pena Rolex original na liboko pose approche à maman Denise. Comment on se retrouver comment ça va faire ça anniversaire mon oh banda bobota ma bo salate parce que moi pembe la maman Denise. Comment qu'on bala na o mabalo au bokana qui te se retrouver au bali pour aux approches. Mais un peu du respect. Un peu du respect. Nga qui parle de politique, mais oui, ça politique, était première dame, oui. La première dame en Mboka, il faut voir qu'il image ya liboso. C'est le président a féminin, il a représenté Congo. On méritait peu respect. Même si on a yana yo. Même si on a leki na yo. Même si on a camarade notre so a qui pire yo, mais elle a vendu na kitana qui pire ici, solo na le kolo solo la première dame. Boni ko mesa na boye bo memi ba kebo na banzango na bino kuna na gouvernement. Oh. Bino nzem ndebo sala ba makamuto vanda ka boye ba voice ezo bima na komba ma Denise tozota la bino nzebo mona nze to banga bino te ça juste respect na considération. Mais lokola bo se respecter ti. Bino boya na bozo lia pembe ya ma Denise to bo sambwi. C'est en tout cas to bando sambwa En tout cas bo ba ke to bando sambwa. Oh, boni ko sakana batubwe. Est-ce que maman Denise a sa première dame à liboso ou a vendu dans son entourage nae? Avant maman Denise la première dame pe bazala qui bon un exemple était. Est-ce que to yoka voice bima? Bango ba kina ba pirte. Bango bazaki na ba camarade te. Ba kina ba proche te. Non? C'est juste que ma proche na bango ba pire na bango ba ndek ko respecter ba que te camarade na biso yaya na biso oyo leki na biso oyo nzamba élevé alors biso pe to respecter to pe ça valeur wana po mokili pe c'est valeur. Mais tout le temps bino entourage ma Denise bozaka kana ba discussion mo bezanga mutuna makolo bino na bino bo beta na ba 12 bino na bino bo s'enregistraka bino na bino ko swa tala no bando yo bando tanga ba kombo to ko benga na bino na ba live bo ndi bando afficher bino sikoyo. Bon landa tende na trop gentil na bino tozo seka na ba téléphone bo kanisi ti bo sa ba bêtise na bino na ezo arranger ba tunyoso. Oh et comment on m'appelle des trop? Et comment on m'appelle des trop? Et puis maman on se continue. Et à capo ma Denise aza gentil ana moté mamawa. Bon ndenge bosa ba bêtise ba to vanda na makala. Boza ba tuka voice moko ga bimi na komba ma Denise e ba tuka ba lokoti omba mona kasho. Mais boza ba taliboso akangisa ki mutu boye mutu wana kutu nde bazalaka na ye avana nzamba élevé. Tala ndenga sali mwana ya mutu boye. Ye mwana mama mwana wana to papa mwana na mutasa. La boy boko bosa na obosala. Ya botika kindoki. Ba mama nyo sobolinga ma Denise na botika kindoki. Boza pembe na ma Denise boza pembe na été. En sa cas première dame. Et puis il est pas obligé à zana binoté. So kazana bino eza juste kaza reconnaissante que bateau nazaki na bango. Er nazaki mutu normal. Le lonzamba élevé nga na sekana bango na lia pe na bango. Asali suma bi. Et là, on y a un peu ma tête, on l'a tout l'encolé, donc à voice, ça va ma sur ma polémique, bon là, bon la mouki boy, voice, c'est zakaka, oyebite, kasi Denise à l'oba qui Denise, on dit camarade Nabino. Na côte, on pense pas ça marraine à moi, nanga. Na côte, on pas moi, nanga, ça fiole, naï. Non, quand l'ingatenga place dans ça, quand la réseau social, bon, y a pas bêtise à marraine à moi, nanga, non? Non? Na yo qui sous voice ka ya sike bimi na komba ma Denise. En tout cas, na yebo te to solo la to solate. Na ko bunge lo to sambwa. Parce que bolingi na no respecter. Bon mais ça na vendre na se ba vandi simino na mesa bolia na sala manger. On dirait bo ko va na mesa te. Alors c'est bo ko kate. Soit bo futi ba bien kasi bo zongit. Bo zonga ba poto place bo zaki bo ndo vanda bo la muka 5 ya bo ke musala mundele. Na oleke bo vandi kuna bola muka never bwana ba misala bo sala bino nyonso liko na se bo zwi ba téléphone bwana masolo musu yo beta te apa ko kotsa ka komba première dame na ba bêtise biso nyonso toza ba pays d'Afrique nyonso ya na ba première dame
tosi toyoka ata bavoice moko ebimi ya entourage ya première dame ata ya baba moko ya mike ata bamali awa ata basénégal apamba est ce que oyoka ata mboko obaka na président te ta mosusu baza ata na roi okoyoka ata entourage ya reine ebimisi buzoba mpo soki ebimi biso sotoka na réseaux sociaux tokoyoka eloko boobosana bavoice wana babikolo mosusu bainterprétaka makambo wana na français epanzani mpe donc eya na image ya mboka parce que ere balobi première dame donc elakisi elongi na ye eza féminin numéro 1 ya congo donc soki balobi congo ere baotala na féminin avant bamona congo bato nyonso donc elongi ezo apparaître na monde entier eza elongi na ye siko moto abongo moto abongo atoliaka na esani moko ata ozoseka na ye il faut komisa ku nzambe ke nzambe apamboli biso camarade na biso lelo se retrouver na kitio nzambe aza bolingo leki na biso to yaya na biso nzambe a bolingo connaissance na biso se retrouver sima na ye mpe tokomomela mai sima na ye mpe tokomobika tala na mokuse avala bando bungela bino nyonso na mokuse soki obokoka na bino te kovanda pembeni na yo epuis koza bouche fermée en tout cas bofuta babiye bozonga boya ozongela bakabi na bino ba 5h du matin bozongela boya ozongela matonge eza wana ezozela bino boya moziki boya kotunisana makambo na matonge nde bondo comme d'habitude nde bozalaka avant mpo on dirait bozomérite te on dirait bavion wana ndenge bozotambola maadeni on dirait bokoka mpe bajet yango te bozala na charisme te nini yango boye bato baa na nzala baloba na bino boza na pembeni boolia bootonda booloba finalement tokoke wapi mpe toza api oyo mosusu azala na belgique oyo amakero kutu yo nalingaka kotanga komono te mpo yo namona konze yo kwano deja ebembe namona konze esprit de mort siko olukaka nde place okufa soi-disant yo ozalaka na nini te babenga yango nini ozala na parti ya pouvoir te soi-disant yo oza parmi bato bazalaka oza na féminin nayebi te so babenga yango imposante soki obengoka oposa mpo oza mwasi nayebi te voilà ezo se retrouver kuna ndeni donc yo ovandaka na poto ozosala biso balive ofingaka président na mwasi na ye me na kuzu ozwa baenveloppe oyo ezowuta kuna donc tokomprendre ke nde bokosala biso bobundela mboka bobundela na bino mboka te mpo yo oza soki opposante voilà ye ezose retrouver na entourage ya malade nice ndenge nini famille na o boswani likolo enveloppe ebimi kuna bokomeka na niveau ya enveloppe ndeni okomi na niveau enveloppe ndeni alors bacongolais tofungolaka misu na matoi donc soki totali bien bato ebele oyo bayaka nazobundela mboka lokuta babundelaka baintere na bango babundela naoki otanga kukombono te mpo deya na sasa deya na sala oyo nakosala mpo na ngai nango nakokala lokwa cadavre engai aza motu naa na bomoi naoki otanga bakomba bacadavre te naa na bavoice no nyonso awa na efamille na nde bowelela mbongo koma yo obundela mboka koma yo olobaka bango baza na bazoyiba manvelope euta kuna boswana na famille lelo famille epanzani likolo mbongo euti na parti ya pouvoir mais yo oza soi-disant imposante opelisa live omona mpe bato bacongolais lokola bakala bango bazoba omona mpe baokepe na bacommentaire baza miyibi bazoyiba nzoka nde ti ozopelisa live oloba ebele kpakpakpakpa ozoloba mpo na intere non siko intere bato nyonso bakommentare na page non intere bato nyonso oyo bayimaka bavideo non oyo bakanisaka baza bomoko na yo donc bacongolais tofungola misu boyo bakemu bato na mutu na mutu akoma obundela libumu na ye nde bakosaka oyo tozobundela peuple lokuta
preuve ne moto to bien imposante tous les jours à fingaka tous les jours voice na et bimi na entourage à ma Denise kuna ba pesa ki enveloppe famille panzani nana ba voice na famille panzani likolo enveloppe famille le bibi so pe to soutenir ki yo loko mbongo e bimi na lobby na yo pe kutu no yo kelo na mawa po no mona kutu neti yo na yebite soki mama Denise ko yambo lisusu na yebite soko ko zonga lisuku na do na zo kelo ya na mawa mais na yebite ba assurance o bozala nango yo zakana mama ti ozo courage olongwa et pas na auto ok ko boma moto na ndako a moto sikonde ba kangela ki na ndako wana so ba ba intervention te le auto ngato lobani bon esprit de mort to bo ba ndoki bino nyonso comment na poto yo ki olongwa obi ke moto to ana eka moko te waka moko te me bo solani cop ni bo beta aussi longtemps yo bi wakana mama eloko ebo mabino bolingi okanga monoko te bwana ba charisme te oza pembeni ya première dame donc pona nga kutu ma Denise abenga na bino nyonso sauf mutu te abenga na bino nyonso pona nga penza parce que kolanda ba voice ba kombe zo bima kaya bato ba pe ba proche sentir asuka numéro 1 donc c'est que ma Denise pas na risque comment trahison ma casse baninga ko trahison ezakata ezo ute pas ba garde bazarata na porte musika comment trahison na ba porte na ba proche oyo OK bo comment attendre sous na niveau bo lié pe sani moko bo mataka na avion moko comment yo balba mutako bo moka o aza pembe no balba nyamo eliaka l'idée so ezakaka o ezana kati l'idée su pona nga penza na ba voice na yoki na ko ebimi en tout cas ma Denise étant que congolaise na koki ko obligé yo te mais pona nga sengi ma Denise omoni maona yo na mutema malamu na yo biso nyonso to yebi vous avez pouvoir depuis 2019 là to OK 6 ans donc ça veut dire que au vandina bango ozala bango pe gentil pendant 6 ans ba lié pe koki mutu na mutu azonga maitsa bango nyonso avion bazonga sala sentir asika. À ma grande surprise, non yoka, na kombwa ika e bimalakati. Est-ce que c'est normal et loko et ça le matin sous na katanda ku na présidence et bimana voice na réseaux sociaux? Est-ce que c'est normal? Donc ça veut dire il y a moins laisser aller mon kozana. Alors ma Denise ko sale la sentiment pour sentiment bomak. Bango nyonso na kangisa bango nyonso bisaka ba sa ba valise bazonga boye. Ça la sentir asika parce que bato mesani na bango bato oyo okoli na bango to bo umela en fait bosa makambu bazo bosa na place oyo za bazo bosa na poste na bosa makambu kake kama na biso ya leki na biso aya sigarate ya sala kabui OK na statut na yo ze su na posa bato bongo pembe note boti ko benga nga bozo benga nga ni no yamba te de no be no yamba te bo benga nga ni téléphone ezo vibrer na air nyonso mama nga na sengi yo benga na bango nyonso sauf mutu te changer lo ya sika basaide ya 6 ans ba lié ba meli ba 8 ans pe ya kosomba ba en tout cas c'est que bazo ya peta ya kobomba bazonga batika mibali awo po ba voice na yoki majorité ka ba mingongo basi batika mibali batika batata bana na bango awa na ba o bakenda na mibali kuna bango nyonso bazonga ba yozongela kayo mundele elo nyonso yana tabazonga changer sentir zone ba to sika comme ça total pour maman Olive Zakana to sene 18 ans ata mo kolomonte to ka voice ebimi est-ce que yazaki na ba camarade te yazaki na ba pire te aki na ba projeté na entourage na ba problème e bando zala te e bando zala mais bando sala effort et souka po ba bande ko boya ko sambwisa muto azo sunga bango mais bino ko bona bino na facilité o sambwisa ma Denise en tout cas bokende
ngako tu mutalo bakutu te mutabengo Karine nani atinjo manke bino mutatinzi ngate na ko manke bino na ndenge na parce que la base na zake mpoli boyebi donc nga mutatinzi ngate muto na ngata ko salibo mama kambolobi nani ayebisi yo po ego sali ba voice ko titi réseaux sociaux mutatuni bino te na ba pe na otanga ba kombola bino te bino so bo kende na bando yo matsabino na miniature moko po boyebi na bino no bando landela ka elongi so na bi kombo na ngote na tindi photo ba pesi nga kombo ba peso vina mo na matisio miniature pas trop c'est trop et comme nini boni ba jebo et puis majorité bo sa ba salité na bo uta poto soi-disant bino bo uta ku poto il faut boza ku tu na charisme et puis il faut boza